Kombo na yo nani monsieur? Kombo na nga Masumba Kitoni Plamedi. Masumba Kitoni Plamedi. Masumba Kitoni Plamedi. Likamuni ne lekia wakoma na la police. Bandalo bioza na la police je pense. Likamuni ne commission na la police. To tambola kina ba matraki électrique ngai na moninga na ngai. Moninga na yo kombo na ye nani? Kombo na ye Isaac Bonjuku. Kombo na ye nani? Isaac Bonjuku. Isaac Bonjuku. Nde ye Isaac. Bo tambola kina ye bokende wapi? To sala kina ye rendez-vous moko. Il fallait tout kutana na mall. Oui. Mais tout ça qui déjà na ba arme blanche na biso déjà. Vous avez déjà na ba arme blanche. Arme blanche wana pona kosala nango musala nini? J'avais qui prévu tout ça la chauffeur moko mabe. Non, loba malamu ti. Kosala mabe c'est trop vague. Ezaki prévu bo sala nini na ba arme blanche wana? J'avais qui prévu tout anéantir chauffeur moko to liba ye mutuka. Vous avez prévu bon anéantir chauffeur moko boy ba ye mutuka. Isaac. Monsieur Isaac. Isaac. Oui. Yonde Isaac. Oui, chef. Oyoki makambo alobi? Oui. Pesa explication moke place wana toyoka. Ezaki ebandaki ndenge nini et puis ekoma na niveau wana ekoma ki wana. Tozali na matraki puis to planifier otokuta na ye tokuta ina ye poto tozi taxi no na boulevard tozi express matina eti ma campagne puis to ngai to tsa taser poto neutraliser tous a mituka na Bozo mutuka na ye. Balobi yoza revendeur ya mituka. Balobi ke yoza revendeur ya mituka. Commissionnaire et ou revendeur ya mituka. Ezabongo? Mais yo lo baki ke boteka mituka no? Bozaba commissionnaire ya mituka. Yo. Na sala mo ba commissionnaire ba tunayebi déjà. Ah, ndeko, leka boy. Oyebi ba criminel mi bale oyo. Ba criminel mi bale oyo. Moko aza na gauche na moko na droite. Ah? Likamuni ni yona bango. Comme bazoenga na zoya outi mall na zoya boulevard. Na feu rouge na telemi, lié à yepa na taxi, na boina, na bi anga mi maba mikete. Na taxi ben si c'était même ma biso na ma campagne bi na limaguna te kasi na tele et déjà ba 18h20. Et bon ça vaut bien $20. Aller retour, on était au 15. Et comme dans magasin, il y a ici $20 après c'est na $5, la mi fois na zone c'est 10 000. Tu bandi ko ke comme na inga. Comme na inga na hotel Okapi, ya bilanga balusa mutuka na banoso na téléphone na jeune fille. La balusa mutuka na senti pongi. Zala bref, au sentir pongi oui. Pongi na misu na ngai na pongi bone na bisi ye na place boninga na c'est pas place au place ya mabe parce na senti pongi na c'est pour ça na kuna poussa na na buka kiti na ngala. Na lali na bité na lunga contact. Na contact na bloqué mutuka nyonso. Pesi ba munga apela na tie camion na antifone. Na si contact na bombi yangu na sa kiti na poussière. Na pente wa kolala na zolandela ye. Eno la nina sutuka be yi azwisi. Alati singa. Asi matraque, mama tsenga ya tsenga la police ndeni mama tali matraque mama na beti to bani kubuna na yesu kazo welela aya na vola soit senti contact exact ya buna na fongo la porte pour aller caliboso siko pour asesi ngai ya ba porte ya bloquer nga mama na ji porte na fongo mi na bua kama na ji contact moi na kokita watu kama na contact na nti akimi mwana moto aye azelia bibi na fenêtre. Na fenêtre ya niko ki makiachi mo banoya na KMC kiachi na babite to mo événement na musika ya to zo mbangu sininga zo ki ma bakie bakangi kim na venir suki majoma na kia na tennis bese telema ce qui était mité na buko mako ya telemi ali ne kuta sko deba na baningo ka venir bakota ina kuta ye mana ke pecho mutalimi abo mangantala ba makila ya ngo na bibo épreuve mo po ya wanga ninga ya bine bete yo ngala boso Zala mukuse. Et puis oye na la pour se retrouver dans la police et puis opération continuer. Allez-y. Opération continuer na la police na bite épreuve ezala bo contrôler ça qui ana ya na mbo
$20 na 10 000 francs. Et puis beaucoup mieux à la ville na Jemi West. Hein, après est-ce que kondima camarade ne pas wangana ki nzaka zali abim si maman bango abimisi Sangisa Mwimbale. Mon général, le voici, il s'appelle Isaac. Isaac a été démantelé vers 3h45. Vers 3h45 du matin, na cité Mama Mobutu. Villa numéro combien? 714. Villa 714, mon général. Il est très réputé, il est très dangereux. Regardez sa corpulence, regardez même sa physionomie. Il est spécialiste en extorsion des voitures catch. Spécialiste des extorsions de voitures catch avec des armes blanches. Il a tout dit, il a des matraques électriques et laser pour neutraliser les chauffeurs. Ils ont des armes blanches. Bazana Basinga pour étrangler les chauffeurs. Hier, c'était le jour de la police. Ils ont tenté de mener cette opération. Ils ont pris une voiture en location à partir du centre-ville, sur le boulevard. Ils se sont dirigés vers ma campagne dans un endroit extrêmement isolé. Il n'y avait personne là-bas. Après, on a essayé de distraire les chauffeurs et puis ils ont sorti les matraques, ils ont sorti les fils et ils l'ont étranglé. Dieu merci qu'il s'est battu jusqu'à ce que Isaac a pris fuite. Il a pris fuite cette nuit, mais on a fini par mettre la main sur son consort. Et à partir de 3 h du matin, on n'a pas fermé les bras. Nous avons continué l'opération de recherche qui constitue à rechercher Isaac. Dieu merci que nous l'avons appréhendé à la cité et Maman Mobutu vers 3 h du matin. Isaac est là, c'est un criminel de haut niveau. Je pense que c'est un homme qui doit passer à l'audience de flagrance. Si Isaac peut passer à la flagrance, mon général, la population serait épargnée des actes criminels comme ceci. Donc je reste soumis aux ordres de mon général.